Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna na Bon dia, bandeko na ngai ya réflexion. Nabengami na kombo ya Esther Beton, ebele bayebi nga na Beton. Mukwa ntombolo Beton. Naye ko répondre na question, on ndeko na biso mwasi atiaki oyo asali na mariage na mobali ne pendant 17 ans de mariage. Aye ko découvrir na nsima ke mobali abota bana mibale libanda. Ndeko na biso atuni soki alingi atuna mobali bimisi desordre aboma libala obi asala ndenge nini. Mpo na ngai Beton nalobi boye, ndeko na ngai mwasi nayebi ke mobali na yo asali erreur, mais reconnaître mpe ke oza na ye déjà na temps ya mariage pendant 15 ans ezali mpena nguba te, eza mpe facile te. Mieux faut okontinue kaka zala na ye, mais otuna ye arépondre na kana na mabe limbisaka koza mpe mama moboti, koza mpe na bana. Mpo na ngai opinion na kopesa kaka yebisa mobali ke nalingi lisusu eloko wana ezongela te, récupérer bana wana opesa nganga moko nasala nini na bokola bango. Po ntango yo koyebisa bongo na mabe oyi asali yo, ya comprendre déjà que mwasi na nga akoli, acomprendre que mwasi na nga eloko asalili eza bolingo, mwasi na nga se ke aédike nga moralement envers ya yo kakana, me nga na yoki kana na répondre ye mabe nasali confusion, mais mwasi na nga atali mabe na nga te, me atali bambulo biso to na motuno ndeko alobi eske mibali nyonso bazalaka bainfidèle. Mpo na ngai mibali nyonso bazalaka bainfidèle te ma sœur. Mpo na nini biso basi ya lelo nde tozokomisa bamibali na biso bainfidèle na nini? Surtout soki libala wana ese eumeli ebeti ba 10 ans 15 ans oboti bana, okomi olambela mobali na yo, ozotindika bana na obalamba. Eske bagu ya mobali na yo eza bagu bana wana bazolamba? Ekomi otila papa ta mai na dushe wa sokola, okotina mwana Anastasie zoma yo okende kotyela papa no na dushe, kasi mpe se mpe bokisa papa akende kotyele na dushe. Siko ntango papa akokende na bakamarade, mpo ndenge bamibali ndenge baza na batongaka biso soki basangani 4-5, akomi kuna yoki azoloba nga mwasi na nga ata salali, so nakomi kaka lamuka atyelanga mai, so nakomi kaka lamuka aservir nga bien, mwasi na nga amonaka nga neti naza président na ye. Ntango papa wana yoki epa na ye basalelaka yango te, akokoma infidèle, akokende kolinga mwasi mosusu libanda, akuti azosalela ye bien babroko nyonyo ba 50 mbo, omoni akangami wana okomi mobali na nga aza infidèle. Nani akomisi mobali na infidèle?
yo moko ponga ndenge naza boye naza na mobali na ngai telema nayebi ke soki mobali na ngai aza te bana na ngai bolamba nyonso bokolamba tokolia soki papa ye nga moko ifale naleka na makosi mai ya kosokola nga moko nake kotya papa asokoli nga moko nakei na kontrole biloko papa asokoli nazwi bilamba na ye ase na niki nga moko natandi nakoti papa nga lelo nasepeli olata buya boye mobali na ngai akendaki mosala ye nazwi nalongoli ye sapato na makolo nabongisi natyeli lipapa naluka napangwise moto yo siko ntango papa ayaka mosala oyambaka ye na esengo nini oyambaka ye na faso ndenge nini oyo ye akozala fidele epa na yo mpo na ngai motuna wana ndeko mwasi atuni alors mibali bazaka bainfidele te biso basi te tokomisaka mibali na biso bainfidele ciao ma chérie